pasi mingi na motema la famille, makambo pasi, makambo mawa, makambo ezo sala pasi na motema. Kande na lobaka na Kongo na biso tolamukaka tolamuki ba tolalaka tolamuki plutôt na ba dossier ya sika. Tolalaka tolamuki bandeko na ngana makambo ya sika. Ezo sala pasi kaneti tolali boye tolamuki bandeko na ngana sango ya pasi. Euti kokoma na sango moko ya mawa. Euti kokoma sango moko bandeko na nga ezo sala pasi. Pasi ya mingi kande boyebi. Moto parrainé mariage na bino. Parrainé mariage 2 mois kaka ya pamba, 2 semaines plutôt. Ya pamba bandeko na nga. Eza kutota 1 mois te, mais 2 semaines kaka. Aya koyoka tie fiel na ya kufi. La famille salaka pasi. Salaka pasi mingi na motema parce que tango ba parents tozwaka ba parents, tozwaka bango neti ba parents na biso. Tango zwi neti parent ye pe azwi yo neti mwana na ye oyo abota ye moko. Ezalaka bongo. Siko imagine nanu asepele ata na bomengo na yo te ya libala. Nani apesi nani amoni te ba conseil oyo apesa yo ndenge ozo pratiquer yango na libala. Etiko oya kokufa ka boye. Oya kokufa la famille ezo sala pasi. Tango na yokaki sango wana na butu en tout cas pona kolala na bandaka kokanisa na mito na kanzambe 2 semaines à pamba ya mariage muto savourer atate asepeli kuto atate ba jour nyonso aza bien kaka lobi na pokwa ya kopike ka crise ba mema ye na hôpital bandeko na nga ekomi kosala ka pasi pe mawa ekomi makambo matanga nzambe. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bien te awa, yo kayango et Télémi. Et bongo oyo et tali loposo, vergeture, mabengi, nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ma produit à solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, au teli, talendenge bimiki toko na fête. Tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, au moni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, Bicalibela, Olingi Okima, Suki P mandefu ya pembe, Benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation quand ndenge ezalaka na système a bien na système kwa kitoko. Gavker ayeli biso ba solution ya bien. Gavker ayeli biso ba makambo moko kitoko. Gavker ayeli biso ba makambo ya bien penza mingi makasi. Yo oyo zonyo kwama za batu mosusu omona pota lebongo des années. Omona batu mosusu hémorroïde etikela bango espace te. Batu mosusu eza makambo kobota. Batu mosusu omona munene ezoyela bino ezoyela bango mosusu bango moko ba comprendre te. Yango Gavker aye pona kosunga bino. Gavker aye penza pona ba solution matakita. Gavker aye penza pona makambo moko ya kitoko la famille. Bobenga Gavker o nyonso aza na posa mabota, o nyonso aza na besoin libumu na ye ekonda. Benga Gavker kuna ba solution ya kitoko ezali, kuna ba solution ya kafu pe ya kilikili bandeko nanga ezali. Salut cher Bouchou, salut cher Abouni,
Salut chères connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo penza na memeli bino sangomoko ya pasi, na memeli bino sangomoko ya mawa. Sangomoko ezosala pasi mingi na motema. Sango matanga ya ndeko na biso bandeko nanga ndenge boyebi $1 ebela bato abengaka eka $1 bandeko nanga ndenge tobeta masolo auti kokufela mwasi. Ebela bato o balanda mariage na bango bamona mama Kalunga appareil. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Avant na kota na mwa mozindo ya makambo ya liwa ya ndeko na biso ya comédien na biso $1 la famille ekozala malamu na ya nani ko sensibiliser ka ndenge ezalaka bandeko na biso kande bongo na ba mapango ya koteka. Oui, c'est vrai. Ba mapango ya koteka to oteka ngo na $350 ya pamba. Sombela bana na yo lupango, komi sombela pe yo moko lupango. Ekozala malamu mingi nga na boyi na nga ba vi wana ba locataire na boyi yango na place na bino. To sombaka ba mapango, eza ba mapango moko eza sûr eza nango makambo ya vrai. Donc osombi na yo lupango oyebi ke ndenge naza boye, naza na mwa bisika na nga ya kovanda. Naza na mwa place na nga ya bien oyo nakoki na nga kovanda. Ezalaka bongo ebele bato bokoyoka mwa makelele na osala mwa mosala tala kaka biso toza ba mama tosalaka misala matakita. Donc ya foka na bete émission ya mbangu na système moko ya bien. Voilà bandeko nanga bo s'abonner nanu pona bino bato asika s'il vous plaît toyebi ke boko ta ebele bato asika tango bolandaka biso bo s'abonner pe botia pe ngonga notification. Ngonga wana ezalaka bien makasi parce que tant que tu vas nous dire l'émission à Sika directement pour vous aller informer au lieu de l'ouga kalisus émission on a l'andakango wapi ya boza bino informer. Voilà quand on a bandu beta masolo ndeko na biso ko ya uti kotika biso ebele ya batu toyebi comédien na biso $1 ye muto sala ki mariage il y a 2 semaines passées. Alors couple mama Kalunga na mobali na ye nde baparina bango baparina couple wana tomonaki il y avait même de ces personnes oyo bayaki kosalela ba émission kosalela mwasi ya ndeko na biso ke mobali ya kitoko mwasi na ye ya kitoko te boyeboye comme biso tozalaka awa mpona koya kosambwisa motu te yango biso tokotaki na biso makambo wana te. Sikoyo kande boyebi aza comédien ya mboka na biso asepelisaka biso yango esali keno mwasi na ya uti kokufa ntuka tokovanda nango kimia te foka to ya koloba. Mwasi na ya akufaki na butu ya lobi vendredi nde mwasi na ye akufaki. Alors bandeko nanga eosala pasi bazalaki bien yaki kosala keno mwasi na ye apikaki nde crise
tango ba memi na hôpital azalaki lisusu te ba meki na hôpital bande konanga me kande boyebi esimbaki nango te basalaki o nyonso bakokaki kosala plutôt ba docteur basalaki nyonso bamekaki penza me Nzambe ye moko adesidaki ainsi nayo kosala ke mwasi ya ndeko na biso atikaki biso yango toyo kopresente nanu bacondoléance na famille mobimba artistique ba humoriste nyonso ya mboka na biso toyebi eza kopresente bino bacondoléance toyebi ke eza matanga monene bandeko Nzambe apesa bino makasi ya kosurmonter surtout étape oyo parce que eza facile te ata moke te comme tondimelaka Nzambe toyebi kaka Nzambe aza Nzambe bolingo aopesa bino makasi bandeko na ngai imaginer ba dépense posali ya dot ya prédot ya coutumier ya religieux ba soirée ya kafu 2 semaines kaka ata kutu kosekela na libala nanu basepeli te 2 semaines ya pamba kaka moto akufi la famille ezosala pasi ya makasi vraiment ezosala pasi na motema kande tolobaka nga nalobaka toujours nayebisaka toujours bato ke na kilelo oyo fo kosambelaka ebele ya bato tozalaka soki moto aoluka libala omona aokendaka bapriere kilikili bato mosusu bakoma na bango soki azwi libala c'est fini avandi na ye. La Bible nous recommande toujours de prier sans cesse, alors ezalaka toujours malamu ya osambelaka nalobi kete ke na ndeko na biso bando sambela te bando sambela mais bitumba parce que ce n'est pas normal tatolobaka liwa oyo eza lisusu normal te eza lisusu bien te faut kosambelaka faut kotiaka mabolongo na se faut kobelelaka mawa Nzambe Nzambe amonaka biso Nzambe abatelaka biso bandeko na nga parce que oyo eosala mpenza pasi imagine famille bakoloba nini imagine bakamarade bakoloba nini bato ya mosala bakoloba nini bandeko na ngai eza pasi Nzambe abatela biso molimo ndeko na biso Madame Florida ebima na kimia ye moko ayebi sosi ya liwa na Nzambe bango bibale nde bayebi nini elekaki nini esalamaki bango kaka me Nzambe ya bomoi Nzambe ya bolingo Nzambe ya mawa ayokelaka mobali na ye mawa apesa ye ka makasi ya koleka surtout na situation oyo parce que ekozala facile ata mokete. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.